Moi, la maïs soit zo, mais ma penda benele. Ngai. Yo. Lady Maître, l'honneur du village. Materazzi. Thierry Migler. Il y a Villanova. Nani Binafilé. Nani. Ngai na plus na musique à passi. Na pe na musique ya bambangu te so ya nintenga ya pe na musique à passi. Ouais, tout la musique hein. Pas moi musu pena non, ngai otanga na bakuma bati. Na ça nga promotion ba. Mais ba mission yo yebi ke otala ba. Pena ke ye musique na beta. Eza bien, mais la musique à passi. Ye musique na beta eza bien, mais la musique à passi. Ye musique na beta eza musique pola pena ya ba miki. Mais eza musique à bien. Voilà nan. Nga za ba musicien o ba sala ba orgueil pola te na ni disque d'or. On a ni trophée moi o ba peso ngata na Côte d'Ivoire, ata na Brazza aux 8. Mais on met comme ça maman 15/10 non on met comme ça non on a bon côté basé belé oyebi ngas ko na ta plus ko na te ngana za ko na te ngana do pesa ba exemple non ba ngana za lokola ana kama lokola longa ba mission mususu te oyo azan ni disque d'or ni trophée o ya nini ya Brazzaville po a akin ba ko ba auto so mbito sai prompte ba biso nesto za na ya ba ni Angola ni nini mo mona ne kaka banda ne ko boya ka batu finga kane batu na masola balabala batu bazo traiter Fabregas azalaka hypocrite yo zala na Fabregas oyebi mayeso vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est faux. Fabregas a hypocrite. C'est faux, a hypocrite. Émission gravé au tikala. Aza hypocrite. Moni na vidéo na masola balabala balobi nde yonde olingaki koyemba te omipesita na matolo mipesita kobenga batu ngana za tanga te wana tanga te nazaki surpris première nzembo na beti bien deuxième nzembo troisième nzembo mbongo ebandi komata désordre vidéo oye Luanda okuti batu na kati ya aéroport bayekoyamba yo omonaki ondeni. En tout cas nazaki vraiment flatté, c'est ma toute première fois na voyager na sona uti na ngande na uta mikili na uta ba pays mfu ba mbanga na aéroport na biso njili mais c'est ma toute première fois na ya na pays étranger ba yambanga bongo na orchestre complet en tout cas plus de 25 personnes en tout cas nazaki vraiment flatté pour wana na masola balabala bata balobi Patrick Bekam obinisi batuté na concert yo moko ebobina mais obinisi batuté na mbisa batu oyembisi batu obinisi batuté na mbisi batu na binisa batu room alinaki des fois te David donc obinisi batu nga za problème artiste mon côté biso nyonso bango nyonso to ça vraiment bien na bango ouais oso la bino nyonso ouais to ça vraiment bien na bango nyonso chanda titide non chanda titide to bien na bango nyonso ba mise tu a Villanova vidéo nga zo pesa ka exemple les artistes nga na abeta musique et pola mais et la musique a bien ouais il y a ba musique a bien moi abeta musique a bien mais ça passe musique a bien c'est quoi air comme d'ailleurs passe comme musique a mabe ouais parce que Villanova te nga za ko te ngani so de la position de caisse te ba Villanova te nga zo beta ba mise ba ze belé mais pourquoi to tourner ka ya Villanova ta na tengi kwa ta mise ba ze belé yo mda polémique ba vidéo mais la Benxi Bino concert il y a le 19 na le 26 le 19 na beta na stade ya congolaise na Benxi Bino boya wana na ba jeune congolais ou abiso na ba jeune na koza mtaliboso na Afrika na signé stade wana mais j'ai pas le choix na senga bino belé boya ko soutenir ngai donc voilà ouais ba koma bongo ba koma bongo kasi na zobat ba koma bongo mais avant na kwa yebe na ya beta musique le leader na biso mais le ba koma na bongo ya beta musique le leader na biso mais côté bango bali vidéo ko nzembo izo wumela te secret dans les amis. Bon, secret ça premièrement, naza oyo bon balingi. Pour musique ça fanatique soit lingi ou alingi yo. Ah d'ailleurs ngolo ba fanatique balingi yo. Fanatique balingi ngai. Ya on continue aussi ngamo merci ba fanatique balingi ngai.
Patrick Beckham fanatique balingai na ya awa na to le cadre l'autre pesi na pesi section ndule nyonso pambote côté bozali te baloba mabe pona ngate section ndule bata parmi bato o ba soutenir Patrick Beckham donc raison. Bon, normalement, ce que nous avons dit, c'est raison. Après, on a tort. Et on est en la vie, c'est comme ça. Vie à mutu mutu mutu, bien nga dirigeant. Bango bako, ye baka nyonso te yanga. Non, moi mwindo to boya choko tout ça là. Avec tout ezo to boya choko. Moi mwindo to boya moi choko banini. Ba ka sana pena lokwa. Oui, nga na cha choko tina za. C'est ça comme exemple. To pe ça te. Ba ne bango ba ibse nga. Non, c'est la musique où il y a l'élo. Patrick Beckham aussi musique il y a l'élo. En fait, dans la musique il y a ngana koli na sa musique amikoloti. Moi ça la musique il y a ajinanga. Il y a pas de qualité. Ça musique ajinanga. Moi l'élo ce qui toza na vidéo musique. Il paraît qu'il y a bali ex. Non, on a chrétien mututé. Il y a le roi oui, il y a le roi David Wembe ozaboé. On va se contenter na chérie na yo. Soit ni bokabwani bokopérateur tam supini ça 7 mois bomona na ate son espace wana moi ça moni pe que love esili azwi na ye mobali ne mususu mais côté oza ko monyonga bokabwana déjà en fait eza le quoi ovandi boye ndeti nga vandi boye masanga mo abali na omoki siko abali ex na abali ex na ngasko abali ex na yo ezo soyo. Merci. Elle n'a pas comprendre. Il paraît que Babali ex. Séparation ya yo na Fabregas. Donc au long na label ya Fabregas. Ezalaki volonté na yo. To batu ba poussaki yo ndenge to yo kaki na masola balabala maestro. Andolio ba mbongo ezalaki na ba contrat mususu ba deko fina yo penda ba bengi yo mais il a fini. Balabala. Hola mes amours, toza ana salon de beleza Brunella. Ezaka moko na kati Angola, donc je vous invite. Boya ibele boza la décider, vraiment top. Tandi basanga basukulu ngasuku kai komo basukulu ngitoko. Yalime kuna fomo mele basukulu ngo izongi lisusu. No benga bino batona boyete. Boye belé, musala beza ka make-up et musala basuki surtout ba col pour les ba col wana ezala vraiment bien en tout cas vous allez décider na yebi basi kitoko ba kitoko to benga bino boya bino nyonso baya ebele musala eza bien donc eza magie soko okobima ndenge kota ite. Olá, meus amores. Vim vos apresentar em nosso local das unhas e pedicure. Aqui estamos com o nosso Dr. Rodrigues. Quando tu entras com as unhas sujas, por favor, meu amor, posso apresentar? Vai sair com as unhas bonitas. Então, amor, nos faça confiança e você vai gostar do nosso trabalho. Aqui estamos no local de maquiagem. Então, aqui está a vossa dona maquiadora e também temos o nosso mestre, que é o Armando. Sejam bem-vindas no nosso espaço, Salão de Beleza Brunella Beauty. Nebozomona, Salão de Beauté Brunella est disponible pour na bino nyonso venir nombreux. Bozala décider, toza na posa oloba mingi te, mais toza na posa nde tolakisa mosala na biso. Soki bokoti awawa, elongi mabe boyebake bobima vraiment kitoko. Vous ne serez pas dessus, vous avez confiance. Nous sommes disponibles à votre service. Merci. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wimbenazo Pesara Maramnenge Zala. Après, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wimbenazo, Sarabino, Nabet, la Rabino Bamasolon, Nenge Zalaka. Merci beaucoup, Nabatutu, Obalingaka, David Wimbe. Merci beaucoup, Nabatutu, Bolingara, Masola, Balabala, Dobo, Kotaka, Taka, Awa, Bo s'abonner. Trop na idéologie TV, trop na masola balabala po beaucoup d'informations na soux.
nga pena David Wembe na kota na source pour na pesa bino information. Donc merci beaucoup na batutu o balinganga na lingaka bino na tina derrière la caméra Chika Bosango zalaka David Wembe yoko sala bien. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Ben Willy les Gabonais FCC Mobimba na lingaka bino na tina. Donc Bodrik Matadi Trésor Lundu la Palanca Levanta Bertoni Sinda Paulo dos Santos les guerriers. Donc bozalaka na David Wembe et ko sala bien. Donc David Wembe lelo je suis avec Patrick Beckham. Donc, Lelo Nayambi, Patrick Beckham. Et avec Patrick Beckham, on va essayer de parler à long et à large par rapport à ces journées, dans Luanda, par rapport à concert. Donc, tout au Yasali dans Luanda. David Wembe, na Solango, na Patrick Beckham. Mingi to beta masola concert. C'est pour la première fois en carrière solo naïe Patrick Beckham à Luanda. Donc, tout sola naïe. Patrick Beckham. Ouais, David. Boitard, David Wembe. Boitard de Côte, mon frère. Boitard de Côte, na Ozuda, bon dia. Boitard, bonne nuit. Non, bah, Epa, si. Voilà. Patrick Beckham, bonne santé. Ouais, santé bien par la grâce, nous avons protégé, garder, toujours un peu sa souffle de vie, donc voilà. C'est déjà bienvenue, moi je m'avèche dans Luanda pour aller dans l'aéroport, tout ça qui est interview. Et ça qui c'est déjà bienvenue au Lobaki, merci. Tout mes canaux Robert dans l'aéroport. Patrick Beckham, la carrière solo nayo, au Yé Luanda, au Kuti Batu, na 4 aéroports, Baïko Yambalo. Au monde en tout cas, nous avons vraiment flatté, c'est ma toute première fois. Nous avons voyagé, nous avons Mikili, nous avons payé un aéroport, mais c'est ma toute première fois. Nous avons un pays étranger. Il y a un orchestre complet, en tout cas, plus de 25 personnes. En tout cas, nous avons vraiment flatté. Et les Kélenga, nous avons dit comment. Nous avons projet, c'est ma toute première fois. Nous avons dit comment. Bino presse bo changa pour bino ndebo komisa message na biso partout namoni comment ba fanatique na ngai ya Luanda bazo consommer ngai ba linga ngai pe ba yo tala nga ba yo yamba en tout cas na sengi déjà merci na bino presse na merci na ba fanatique wana na acte wana il est tellement bien na c'est pelé na makasi voilà ngazol ba mingi ba image obimi batu ba boyi obima population la police est songi sur les sous bakoka kwa simeno sécurité la yote et loko no mona gonde en tout cas c'était bien Chika o de saka image ba mona ndenge makambo David Wembe na zolo o za masala balabala na loba vérité en tout cas na mona kiango esala ngai des ayelo kwa sika pona nga obimi me bazongi sio obimi pena bat baleki tellement mbila zongi singa singa ki saba pa mutako kufa tant to bomba na joyo bat pas dîner la classé to la position to voilà ezaki tellement bien donc merci na batutu ba ki wana pona ya manga pena batu atatande na ngoti en plus ba suki sango punati ba yesu na ba concert na sami bali avant concert ba yaki tina hôtel ba tina hôtel plein désordre sous na kato désordre ba fan hôtel na zaki loger elinga makambo wana te ila hôtel mo ba mindele ba moi trop mais zaki vraiment donc vraiment bien donc mais merci karanga na c'est ngaka merci bon continuer au sala ngo bongo na Beckham pe na artiste o ba ko yaka sima yo za la bien na minute évolution à Patrick Beckham en tout cas évolution déjà ne mona ba yamenga wana il est positive donc évolution na vraiment bien là na ozonga susu pona ko senga merci na maestro Fabregas pe ko senga merci na ba villageois tout o ba pesa ngai chance wana na opportunité ya ko salela bango projet pe ko comme artiste privé o ya bango salela bango boulot na ba mélomane tout o ba accepter ko kotisa nga na mitema na bango ba na yembela bango na sala bango plaisir donc bazo bomba bango te ba comme la kisango donc voilà na ko senga merci donc voilà next ta section musique hein vous ara na David Wembe ko sala bien Olivier Akiala ye Edmetre yo lo baki sona boy ko te to yo kanate metis no akigita lo baki trop Patrick Dora Delix hein section musique Mobimba bon de section wana pani na biso section ndole Patrick Beckham tout cela nani ajaka banzembo na yo avant to kota non masola concert Patrick Beckham to mona suko bimusi nzembo ezo wumela te
secret dans les années. Bon, secret ça premièrement, naza oyo bon balingi. Pour musique eza fanatique soit alingi yo. Alingi yo. Ah d'ailleurs on va y avoir fanatique balingi yo. Fanatique balingi ngai. Yango na continue osenga mo merci ba fanatique balingi ngai. Patrick Beckham ba fanatique balingi. Fanatique balingi ngai. Na ya awa na to le ka l'autre fana émission mo ATPA. Ba kan sango ndie musicien na bon. Ba ka tandi na congolais ndi namba a. Pour look style no mo mwindu to boya choko tout ça là avec tout ezo to boya choko. Moi mwindu to boya mo choko banini. Ba ka sanga pena lokwa winga na choko tina na bo. C'est ça comme exemple to pesa te. Ba ne bango ba ibisenga. T'es noir dans la bino volwa on a dit ça prête donc en tout cas ba quand ça chungu donc en tout cas ba zo yembela ngabna c'est les moments na epina wana ba angolais na bangolaise ba yemba c'est les moments ba zo yemba maman ba yemba ngote mais ba yemba quand même en tout cas merci na Luanda banzembo na nga soki zo sala ke ba balinga ngo facilement et ça pour balinginga premièrement deuxièmement non c'est la bonne musique où il y a lelo Patrick Beckham sa musique ya lelo. Ya lelo. En fait dans ça la musique ité ya ngana koli na sa musique ya mikoloti. Moi ça bien musique ya age nanga. Ya batu ba qualité. Sa musique ya age nanga. Mon lelo soki to na père na biso ba ilo canto. Azana ba genre ba fan na ye o balinga ay na musique o ya par rapport à la génération. Ngas ko na lelo. Dans batu musique ngana na sala plus génération na ngande to ba sa elango. Donc génération en plus gloire à Dieu. Na comme on appelle ba père, ba mère, ba koti makambo, banana mbeli bango maman. Donc voilà. Ozo somba banzembo to yo moko zo koma. Lo bana vérité. Bon na bandi penza ko somba banzembo te. Na epé na nga la chance, eza na nzembo moko on a travaillé na paroli. Eza solution. On a travaillé dans idée, to soli idée na frère na nga mo nickel. Mais ba nzembo mso tikali, nga mom na sali banzembo nga. Na code de la route peut tout ça les on travailler na vienanga nani vienanga leonganga en fait nga na zarandeni na kozwa nzembo na paye nzembo par exemple sur 100% na jusqu'à 30% à parolier plus ngai en fait dans aura idée en nzembo pour et na me ko travailler inspirer nga mais c'est le moment na sala ngoni songa moko WhatsApp ba compliqué presque banzembo toi ka wana na biso wana ndito me kasi ba merci maman na sala ngamo bande na musique na nyos ngamo c'est le moment to ça les statistiques na masola balabala bato bazo témoigner trop sur ces moments bazoloba c'est le moment ezana tama yo moko même yo likolo makasi c'est là yo moko zo reconnaître ngo oui na reconnaître ngo na bimisa pe énergie belé si on nzembo on a pour au moins na vie sur raté ka décollage etikali wana c'est vraiment compliqué au moins place naza déjà boué non ça l'effort ya ko travailler na matali susu mais place naza boué naza na moins facilité na kobeta ba concert à partir ka banzembo na ngana pourquoi na raté décollage té ça là que fort na sala Congolais ba pas sepela na boulot nanga ba to pesa nga chance merci lelo na vandi ba benga ba esinga ke na to za trophée mususu espoir na tini kuna donc il y a espoir que nous azo promettre merci donc si on a promettre espoir après singa susango donc voilà donc naza un artiste jeune ou abandi carrière nesika na dana ba inane si je me trompe pas banana bandi tozo bunda nango na ndenge toke na ozoke moi bien donc voilà inane déjà combien sur 10 inane bon combien sur 10 na koza na carrière nanga na koza na ba 4 sur 10. Merci beaucoup. En fait, on a des musiciens qui ont orgueil pour la ni disque d'or, on a ni trophée moi au bapé dans la Côte d'Ivoire, attends à Brazza aux 8 mais au mieux comme ça maman 15 sur 10, non au mieux comme ça non, on a bon côté. Basé belé. Oyebi ngas ko na ta plus ko na te ngana za ko na te ngana do pesa ba exemple na bangana za lokula na bien lo ba monsieur mususu te oyo azan ni disque d'or ni trophée o ya nini ya Brazzaville ouais awa kin ba rolo ba auto sombi to sai prompte ba biso nesto za nango ya ba ni Angola ni ya nini mo mona ni kaka banda ne ko boya ka bato finga kane bato
Donc, côté Nazali, il y a le baquet, on a lingi, tenami comme ça, on a 10 sur 10 ou 8 sur 10, on a lingi plus. Dans la place, on a travaillé, on a poussé. En fait, on a mis 4 boys. C'est que côté Nali, on a salé l'autre, on a continué à travailler. Voilà. Merci beaucoup à toi, mon boss, moi, Ben Willy, les Gabonais. Fantôme qui sourit. Ben Willy, les Gabonais, boss de boss. Botrick Matadi. Trésor Luyundula, Paolo de Santos de Guerrier. Trésor Luyundula, Palanca Levanta. Dantoni Sinda, Yoposarana. Azun Zembo, Trésor Luyundula, Nzembo Zembo. Ah bon? Ouais, notre grand frère, Ben Willy, les Gabonais. Albège la Pulga, jeune producteur. Mon boss, moi, pile le top d'âge. Coco Malega prêtre. Na tina bozala zalaka na David Wemego sala bien. Patrick Bekam tout sur la noce school sur la concert. OK. Avant de nous poser la question, il y a ma solo balabala. Selon you. Double junior. Na makasi bongo ya mon vieux à moi. Pablo Kini. Atubakana. Pablo Kini bazaki wana ebele bato tena azalaki wana déclaraka moko oto tozani na mboka ndenge nazoka bato bazoloba nano na monité bon na lobi pe kande bato bazoloba tous les deux concerts wana Patrick Bekam au prestaki yango comment. En tout cas c'était vraiment bien. Merci na producteur wana grand frère na ngai wana Atubakana. Merci beaucoup. Yem talongolenga depuis kin parce que caché na ngatikala tana sans frontière. Si. Attends, sans affronter. Après ça, on a tout depuis Kin. Après, la même équipe, on a tout complet. En tout cas, merci. Quand on a dit que nous avons tout si c'est un contrat, un concert, il est tellement que là, ce que tu commences à Paolo Tudil, sénateur. C'est le sénateur Paolo Tudil. Vezala David Megosala Benevi, qui est le logo de ce programme. N'a pas de banding, il y a un démarrage. Patrick Bekam na niveau ba côté kuna ko balobi kala boye ba déjà na masola baba na kotiango Patrick Bekam obeta na mabo ta niveau to banana na stade ya congolaise en tout cas non ta ce qu'on aime ça yo producteur aya après singa caché na to sali nini azo bisa passe to beta te après singa na stade na simbi mutabi mamba na ngai utoko sa nga boneni na raison ce stade na raison ce ko martyr ne papa chéri ba beta nga na beta ce ko mais na ebi ki olega bien ou comme ce ko makambo ya mboka eza sous makambo te o fanatique ya lipa ya kwanga non et comme ce ko makambo ya mboka en tout cas na bengisi ba congolais ba ko soutenir Patrick Bekam et on va vraiment bien donc comme si vous makambo na bino boya ko soutenir pour eza ce ko moi na mboka mta obeta na mboka msusu et on va bien Patrick Bekam sous meko sala au mécano ko sala autocritique il y a des concerts na yo au le bani. En tout cas, des concerts nangai, mais ceux qui n'ont pas critiqué concert nangai muké, ils allaient qu'à pour battre bambambongo trop, bambambongo trop, bah tu l'as tant envie m'battre, donc côté critiquer moi trop yang wana. Na masola balabala balobinde yonde, olinga ki koye m'battre, omi pesita na matolo, omi pesita ya kobenga kabatu. Ngana za tanga te, wana tanga te. Nazaki surpris, première nzembo na beti bien, deuxième nzembo, troisième nzembo mbongo ebandi ko matanda désordre. En tout cas, nga za muto bato ba yebinga, ba bike Bekam za muto ba matolo te. Non, moi je suis responsable. Nga ine na boyi na vivara na muto kinanga, bato ba yeko tala ngai ezaki juste na boka bango, to monana te, to yebani kana ba téléphone. Donc er to monani na bango, normalement faut ba sala nga plaisir wana. Ndezaki wana premier concert na deuxième concert, na sengi bango nyonso ba yeko tala ngai. Merci beaucoup. Merci Boende Zalaka Bolaxi et Bolinga Patrick Bekam. Donc voilà. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, Ninkon Kai, formateur de boss. Ninkon Kai, le but tout à l'agara, c'est tout à l'agara. Tout à l'agara. Nandinga ma bête, tout à l'agara. C'est moi, boss, c'est Pelanango. En fait, on a bimisi yango. Il y a parmi les chansons promotionnelles, il y a album où ils ont comme histoire. Donc, Nico Kai, na bimisi nzembo bimi lelo lobi na suivre maman ko. Na bonna na bando sa promotion na ngote, mais pas comme on déjà. Et la londa de bando beta. Et tout comme ça nzembo bimi ka na londa ba linga musicien boy pété. Nzembo bimi ka lelo boy bou et on beta na déjà. Nazo 6 années na 6 bon, normalement na zapé normalement fait ça peu bon.
mais ndena okita kini siko na kende kwa na bana siko promo na kini na nga pena fanatique azo temps ya kozwa a consommer ngona na ba télé na ba réseaux sociaux nga na okita siko kini na bana siko matraquage na ngopo to fandi sango pe na mboka et ça bien mais merci na batutu ba ya minze mwana code de la route en tout cas merci na satandaki na ngoti na yebeke bozela to bosala boye nzembo mobima critique ezate bat ba tsepela kaka donc merci nazo continuer ko ça nos plaisir na préparer album na histoire o ezana ba titre na ba no dévoiler ba combo titre mo comme nango ozui titre mo comme nango il paraît que babali ex titre mo comme nango histoire il paraît que babali ex voilà titre nzembo na kata album na histoire obi non ils titre quand na sali ba titre code de la route na sala ba c'est le moment na sala ba merci maman na sali pe histoire na ba sali pe nzembo wana kombo nango il paraît que babali ex non na chrétien mutu te za lokwa yo boye ya lokwa yo David Wembe oza boye wasko tamsu na chérie na yo bo soani bo kabwani bo coopérateur tamsu pe ni ça 7 mois bo mona na te son espace wana moi ça moni pe que love esili azwi na ye mobile ne mususu mais côté oza ko monyonga bo kabwana déjà en fait eza lokwa ovandi boye ndeti nga vandi boye masanga mo abali na omikisiko abali ex na abali ex na ngasko abali ex na yo ezo soyo tezo soyer merci alinga ko comprendre boye bazela nzembo baba ba nani eswa il paraît que babali ex tu vois le banu za masola ba balo la vérité ex ngo eza non eza nzembo eza na ba conseil na kati ere ko bima de bat ba oyeba en fait eza boy côté na memeli nzembo ngo na linga la tsake so bokabwani na mutu tazanga ba ex azalati d'abord kabana na mutu botikali en bon terme abali po sepeli mais lelo balova lelo komiso muninga bali odo sepsa bali ex na yo o sepelate taso mutu azana momi oyo zaki na ye o mona siko ndiri ya azuye fazo ete mais yo tika ki waiza ka pe ko tuta wane ko tuta na yama kamsu ko tuta na biso efficacité ex akepe kuna il paraît que bali ex wana base live wa kango na lingo bana expliquer ko batu bien te nde na saleli nze mongo ngamo zo mbouiller tête na nga et mbouiller donc peut-être ko calcul yo nous a boy ex no bozala suste mais babali yo ki mtema passe passa nini yo ka yo po ka passe so babali ex no Tete lo balon. Au moins maintenant que toi babali ex no ki mtema passe Chantal comment na Beckham Elisa comment na Beckham passa nini zo ka siboka bana en fait base ya mgonze mango ebima mgonze mango ebimande bato ba ko juger il paraît que babali ex Bateste na yo bêtise ezate non nga bêtise nga iba conseil na modifier en fait eza nzela nga na pona nga na bien instruit bien encadré depuis la palais plus côté na yo le kasu la ville nova mère no lingate na sandule mère iba kage so na bandi cop na odame esa mère no za calme non liete nga kolia nga lia na lobika nde mère alobaki ke tisiko na le mère na sote akomi kuta akoli déjà te na liete nga za mtamba liete nga lamba misuni na batu te na nga lamba nga ibika nde ko kalinga ko zamba mama ki mwani kulia batu wana na bité batu balia batu so bazali ngai plus ouais nga na za très doux en fait nga na musique nga na opesa fanatique ya mona genze mona so ebimi lelo mutakoyo konka siko akangi parti atikali na moi message ngai na ye plus na musique a passi ti na ye pe na musique ya bambangu te so ya nini te nga ye pe na musique a passi ouais total la musique hein pas moi musu pena non nga otanga na bakuma bati na sala nga promotion ba mais ba mission yo ebike otala ba pena ke ye musique na beta eza bien mais la musique a passi ye musique na beta eza bien mais la musique a passi ye musique na beta eza musique pola pena ya ba miki mais eza musique a bien voilà nani nga zo pesa ka exemple un artiste nga na abeta musique pola mais eza musique a bien ouais il y a ba beta musique a bien moko abeta musique a bien mais ça passe musique a bien c'est quoi air comme d'ailleurs passe comme musique ma bé
Ouais, en tout cas, Villanova. Te, nga za kutu. Ngani sonné la position des questions. Te bata Villanova te. Nga zo beta, ba ministère ba belé mais pourquoi to tourner ka? Ya Villanova ta. Na tengi kwa ba ministère ba belé. Ati duembe. Yo mda polémique. Ba ministère ba za ebelé. Nga kutu Villanova na lingamba Simba bangote. Wana famille na nga. Non kuna bangote. Na koma. Famille na nga kuna lingamba Simba. Là na ina ya na famille na. Voilà. OK. Malobeza pas expliquer ba jamais. Nga na expliquer en fait musique eza musique il y a niveau par niveau. Musique a bien zali. Musique il y a bien tes zali mais pas lingango pe zali. Musique a bien tes mais pas lingango. Zali. Zali. Moi même que musique pour là mais pas lingango. Zali. Mais ça va être musique ani. Non, mais ça va être la musique. Il y a une rumba mise à jour. On a une rumba actualisée. Yo rumba actualisée. Ça va être rumba mise à jour. On a actualisé. On a actualisé à moi rumba. Moi, on a que rumba hier moi quand on est à Ranibi, on a rumba le là. On a dépassé le moment des là. Chérie yo yebaka, tango yango yo. Avec comme trop tard, na comme na maboko a moto mosusu ko panza ngai sango ke yo linga ganga. C'est le moment. Non, ça bonne la yo so boye. C'est le moment. Comment quoi tout ana tout. Au moins la musique na beta. Elle est trop simple mais au moins qui toujours naviguer tout que ne manger. Donc voilà. C'est normal, ba congolais s'il vous plaît. Muto do sa iloka malamu. Congolais, chane no muté malamu. Oyoki bina banzemba Patrick Bekam. Ata mwanda muté yo zo chanza ata mwanda muté olo batate moi mo bala bato yemba bien. Yo non, ba congolais to chanter muté malamu. Ah oui. Non, problème ça qui musique peut être compliqué. Musique lelo la musique na biso ba congolais to même il y a ba fanatique. Moi fanatique intel la recette la peine OT o ya OT. Bon ngai na mona nango normal to koli bonwa. Biso neti ngala koli na génération wenge. Bon pour changer pour changer ouais bah comment bon bah comment bon kasi na zo bat bah comment bon mais avant na coin bena ke ya beta musique le leader na biso mais le quoi bah comment na bon ya beta musique le leader na biso mais côté bon bali tellement ba na choité faut pas ça bon tam so ba pesa ba bon kuna tam so ça la pour musique comme moi genre musique au ba sombela ba qui para ba fan bazali musique au ba fan ba qui para artiste ezali donc musique ça compliqué donc comment on a que ngai musique na beta na plus dès que na simple na problème à mututé et comment que atata yo kana te er mo mo sina ko za pe fan na ngai o mona atata yo kana te moi même que yo chake to kana te mais tam so mo mino ayemba tam so ayemba ngana na pana lobela mutu tena loba pas mutu te yo no za posa lobela mutu ngana zo pesa na za boy direct ngana non ngana za no pesa exemple ngana za direct en fait on pesa ka exemple ngana musique na betaka esa musique ya tellement la musique ya édifiable tout ça va conseil ça va nini d'être nzembo nga ya maman rebimi moi o achaki ngo tata moi cité pour na mbele bino ba maman soki yo chango te seko za moi cité eza nzembo na bino ba maman oboyo chango pona nini so oboyo chango et comme c'est comme mutema mabe ah bon nga na sali yo cadeau na nzembo na ya ba maman na pesi ba maman nyonso ata ba bota melelo za femme na pesi nzembo na dédié ngo na ba maman nyonso so ko boy ko poster nzembo wana to boy ko yo ka nzembo wana et comme mutema mabe bon normalement faut en plaisir artiste akanisi biso to soutenir yo donc so ko boy yango tant pis mais yango za pona ba maman merci à ma maman nyonso o ba yambi nzembo wana na ba ona ba yambi te bo kende bo betaka Patrick Bekam TV bo kende bo s'abonner bo consommer ba nzembo na tout eza kuna na studio na préparer album na histoire donc na ozonga suna micro pour na repesa bino ba date mais plus basé na plus na mamba concert na za nango Facebook na yo page Facebook na eza piraté merci na ba bonasika o ba komi ko ya suko na page na ya sika ouais Patrick Bekam Lay donc merci na bino boke kuna bo s'abonner et ko sala vraiment bien voilà Patrick Bekam monde entier na minute yebi na ngoke ba mission Villanova bazana pepe mo sans marcher ba mo to yebi ke na minute oyo bino ndi mutu zo beta selon yo moko furia Villanova umu nonde eza ba bénédiction eza ba grâce et le ba mon maestro eza ba grâce en fait eza ba bénédiction c'est pas donné à tout le monde
ceux qui ont des musiciens, tous belé vraiment dans Congo. Mais ceux qui ont des musiciens, biso pe ba tchabso parmi. En tout cas, merci beaucoup Nanzambe. Merci pe na maestro na Boula Sala. Aela biso musique mo rumba mise à jour. La musique aela biso wana et ça là ce que et créer moi différence dans la musique à batu mususu. Biso to bimasika pour ba consommer biso. Merci. Curious. Voilà. Na bino nyonso nde eza bongo. Bozo yo canapé. Oui. Bino tout bobima pa ya oui. Ya maestro. Nga dans problème artiste mon côté. Biso nyonso, bango nyonso. Tout ça vraiment bien à bango. Ouais. Bozo la bino nyonso. Ouais. Tout ça vraiment bien la bango nyonso. Chanda titide. Oui, non, chanda titide, la bien à bango nyonso. Ba mission tout à Villa Nova, Lady Maître. Ba mission tout. Oyo babimi na Villa Nova. Yona bango boza mémoire. Ouais. Bozo la bien. Ouais. Bobenganaka. Ouais, presque bon. Ouais, tout ça presque na bango tout, sauf que ba musu ba numéro na bango naza ngo susté, musu pe za que naza pe trop concentré, to attend musu pe temps sur la tête, musu pe to banda ko sur la penzate. Et ça que mon boza na mino botala na même tellement to za ba master. Musa ne répétition que non ça ne fait. Ouais, to ba master na nga talent, to za ba collègue na musala. Mais tu as master à côté la banda coup la nini donc tu as le cas bon na ninga bien donc voilà. Na bino nyonso ne boza bon. Fierté ya maestro so o mitali penda. Ezana. Premièrement ngai l'honneur du village. Yemora lo fierté c'est moi. Ba auto batika liona pe ba fierté. Te ça ta mo liste ko. Bana nyonso ya Villa Nova o bauti pa Fabregas nani penda zo beta na na bango nyonso ata muto na des fanatiques ataka fierté ya maestro ata muto balandaki pas 3 personnes aka donc Villa Nova eza pena Villa Nova eza pena église bato batanga liste ya liboso mwana maestro azo mema penda bendele ngai yo Lady Maître l'honneur du village. Materazzi, Thierry Migler. Il y a Villa Nova. Nani Binafilé. Nani qui encore. Parce que Belé c'est Dakar pour 3 jours, jusque-là. Ouais, c'est Belé hein. Parce que Belé au bas ça fierté à des maestros, ça vraiment 10 amas acoustique, 10 amas. Ça est belé hein, on va sa fierté. Il va avoir moins de choses à te prendre dans la light music, il y a dans Villa Nova donc voilà. Mais ce que c'est un peu pas featuring entre Bino. Bon ça là entre nous featuring, ouais, ça dérange pas. Ça dérange pas, ce c'est un featuring tout ça entre nous. Ça dérange pas, sauf quand les producteurs soit chez ba moyen aí. Toi ba responsable, tout ça ma camcan en brie maté, ceux qui producteurs chez ba moyen. On va aller dans ce featuring calmement. Na conférence de presse, Patrick Bekam Olobaki, Allegria, Massamor Allegria, confrère nanga atunaki yo, oyo ko beta concert na Luanda, mais ozana générique. Réponse na ezalaki que non, oko beta banzembo, to oko beta ba générique ya ndako na bino. Et les gars bien mort na ça. Donc tu comprends na concert otikala ta kobeta lokolo te otikali kobeta ya madote pourquoi OK ezaki pour Nathan répertoire banzembo na nango et ça li que fanatique a tout se pela na banzembo sou kuna beta été et ça li skoke na ça li mélange ba rumba na sa Villa Nova na mélange ba nini wana et ça li skoke tant wana et pesa mi penzate mais na bakisi ba concert à spectacle za ba stade ba nini awa ba romona ngonta kobeta wana ba marquaki yango po wana na masola balabala bata balobi Patrick Bekam obinisi batuté na concert yo moko yo bina mais obinisi batuté na mbisa batu oyembisi batu obinisi batuté na mbisi batu na binta batu rum abinaki des fois te David donc obinisi batu Patrick Bekam ouais tu m'as chanté on a dendoule wana abina no rumba tout ça là donc voilà batu bazelani pour na Patrick en tout cas batu bazela la bonne musique ya Patrick Bekam batu penza bazelanga na préparer album nanga comme na histoire na pesa bino date sortie mais la bengsi bino concert il y a le 19
na le 26 le 19 na beta na stade ya congolaise na bengi bino boya wana na ba jeune congolais ou abiso na ba jeune na koza ntaliboso na Afrika na signé stade wana mais je pas le choix na senga bino belé boya pour soutenir ngai donc voilà na kobimisa ba single bongo nozo bimisa na obimisa album ba moko ya ba autant de chansons inconvénients à la tête. Bon, je ne vais pas perdre parce que je suis congolais, à part que je suis congolais, na famille, oh, bah, ça va 36 nzembo simbi. Ouais, ça va 36 nzembo, pas 40 nzembo simbi. Donc, d'abord 10 nzembo bongo, donc je ne vais pas perdre. Non, je ne vais pas perdre, non, on va côté de toi. Na masola balaba babela tuna yo. Séparation ya yo na Fabrigas. Donc au longwa na label ya Fabrigas. Ezalaki volonté na yo. To batu ba poussaki yo. Ndenge toyokaki na masola balaba maestro andolio ba bongo ezalaki na ba contrat mususu ba deko fina yo penda ba bengi yo mais ya fini masola balabala eza bongo te nde bozo penser nde bozo kanisa ezalaki juste contrat tosalaki na père na biso ezalaki mpona EP wana ebimaki EP REP sili fana continuer album normalement fana remercier boss na koza ingraté na oyo toasalaki mpona ngai mais pour nous contrer ngai non maestro mamutu non sala oyo maestro a libéré ki nga déjà ke kendo sala da yeba ke contrer koya tia singana sala ayeba ke voyage koya ayeba ke tout en koya pour preuve yem ta memanga mikili donc ayeba ki tout en koya donc ngela sa ki sala ngobongo te ka contrat et sili na ba mwana na kata famille na komi na mérité lo mo boui papa sombelio lupango papa balelo mwasi papa zulo musala. Bon, misala wana est multiplié que yo moko comme un niveau ya ko sala pelo comme susu. Ça dérange pas que ça là, mais wana pesali. Si on a dans la pousse ya coup de pouce à père, en zonga wana pour na coup de pouce donc voilà. Question suka. Ouais. Na masola balabala. Batu bazo traiter Fabrikas azalaka hypocrite. Yo zala na Fabrikas o yebi mayeso. Vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Fabrikas a hypocrite. C'est faux, a hypocrite. Aza hypocrisie. Mon vie, tozana ndenge na biso mo ba congolais to salama hypocrisie ya mutu e maka soki okomi intérêt na ndebimi. Bato to ba ko benga hypocrite. Era bandena bango poani basalela ki hypocrisie on te. Kozana hypocrite donc ko bimisa no ngate. Na ke lokana mi bimela ndenge. Bato ba benga hypocrite bato ba yo ya. Tu te pesa exemple. Ou bien non si on peut l'exemple était pardon on continue okim sanga ba yiba mamna loba tam sous master mo boso la ne bosa la faire mo ava bosa la faire non affaire to sala non te maestro to sala ngoti sa makam non na sala mnanga et ya raté et ya après coup de pouce après ko aider to après o sala kamo boso mériter lo bana sala le maman mutonga ko mabe to sa ba to ba ime mutazanga mabe azala raté quand même mais pour nanga maestro atkala asa ilanga hypocrisie ata mokoti donc voilà. Grâce à Oriol, Patrick Beckham a bien qui paraté. Patrick Beckham a yaki pour na deux concerts, concert monsieur Bakisami. Ouais, na baxi des concerts, c'est comme si c'est le Robin en bongo. Pas de CP na ngai ndé ba contrer ba. Ba na posa na yo. Pas le choix, ba na posa na nga, ba na posa vraiment na servir bango. Voilà. Puis ça ba programme ndenge nini ba tu ba ko contacter yo. Ouais, ba programme ezali ba tout ba na posa na nga Patrick Beckham. Ba contacter ngai. Na ba page na ngai ou soit ba contacter ba bureau na ngai soit ba contacter yo répondre ba tu na nga répondre ba moi so komika na répondre na plus de 1000 numéros na téléphone na ngai mais na sala quand même effort ya ko potana na muke donc voilà ko répondre donc ba nanga ba komelanga so raté komelanga mo na répondre ta bengi nga na répondre directement donc voilà ba tu na posa na ngai ba contacter soit yo ou ba ta l'émission ou ba contacter yo e binde nyoko zonga pour ça suite merci d'abord na nengo betito ta la mutu na yo na tela sika ba chengai na longue comme na 5 étoiles na longue côté na laki donc voilà merci. Bamote na ngai na batutu, bamote na ngai batutu. Rendez-vous na biso eza le 19 na le 26. En tout cas, respect na la presse, yango mona eko de chauffe na bimame. Il faut na respecter presse pour bino nde bosala ke makambo ekoma. Donc voilà, on n'a pas le choix. Donc merci na batu nyonso ba fanatique tout. Donc boya ko soutenir ngai ozala bien. Boya ko soutenir ngai ozala bien.
Voilà, merci. Napesi Olivier Raki à la beauté, Olivier Raki à la beauté, napesi Doramabung de Lix, napesi section d'où les nuances. Pambote côté Bozali. Te baloba mabe pona ngate section d'où les bata parmi batu au bas soutenir Patrick Beckham. Donc bon, normalement, ce que nous avons dit, c'est la raison. Bah, peine au bazar en tort. Et on est en la vie, c'est comme ça. Vie à mutu bien dirigeant. Bango bako et baranyo sauté anga. Et là vrai ou faux. Donc ngagam naebi. Donc voilà, on est ensemble. Donc merci beaucoup. Tous les amis de Patrick Beckham. Donc on appelle ça Batutu. Batutu a un Patrick Beckham. Bah les chansons nangai. Bah les chansons nangai. Les amis de Patrick Beckham, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui avec Patrick Beckham. Donc, Maramounion sur lobby. Bon, ça engage que lui. Donc, message codé au Patrick Beckham, Binomora, Boyebi, Soga lobby, Nani, Soga lobby pour Nani. Bon, mais c'est qu'à Congo Air, bon, donc, quand moi, on a remixé Batutu, Masola balabala idéologie TV donc bozala razalaka na David Wemme ko sala bien na remercier bino tout na lingarabno na tina bébé Davinel ne la image ya David Wemme Chika Bosango donc bozala razalaka na idéologie TV section musique mobimba o makamba bezaka on est ensemble avec vous ciao.